Et gaz moi était pas yana bon en fait ina filet pas yana na ebité minonce mbongo akomozwa yango comme c'est libre à kolobande en fait na ebité mais il doit vraiment faire très attention à ba langage les autres déborder moi ming ça autant ba combat ba Fally banine pourquoi lui il vise Fally voilà. Il fait semblant de faire que net a visa été. Toi, et petit n'a pas ça là bien. Mais au visé Fally. Bon, oui, crèche soit que bateau ba kamité mandé baza na mité ya minene. Oui, na monde na biso ba végétarien aucun. Ngana ebine yo peta ba plona kata kare. Voilà. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake et yena idéologie ya sika donc. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotitaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba dekoyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Inonce bi asatakaki ne na Mbutalikasu. Journaliste abimisi komba Mbutalikasu abangi parce que okoya ko tangele ba pays oyo vaja ozo renye. Inonce bi aussi lycée mayele yango akimi polemi. Batu misuku tu banda carrière balota ngo kana pe basalite. Donc ndenge na renia lelo na sila na za fier. Ko misuku tu nano ba renia ta osila mkonini. Nano ko to bandi ko renete. Nano ko to bando beta. Sila ziko mkonini. Voilà. J'ai 33 ans. J'ai 33 ans. J'ai 30. Il a 33 ans. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, Fally on va te là qui a donc malambo est bien. Ah bon? J'ai des livres conduits. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de. Chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi
mercredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kolia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na baartiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde kopalola awa boko sentir betue ba ou différence yena tele mone namira ya nani Shejonga de Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Tchongaske. soki olingi osala bareservation obengi na banimero oyo mpe bakoservir yo joli kitoko Shejonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup bana Congo bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Le 31 clôture il y a mois de la femme le 31 donc il te ça l'analyse moko vraiment pour na ko ça la close il y a mois de la femme en tout cas ba mama nyonso la pesi bino ba mbote ba mama Mbili Abel ba mama Tiala Mwana Angel Muswahili Makizembe ba Meje 30 ba basi baza ebele oh nyonso ayelinga na mutu na kobwaka surtout ser na biso Mida la Taylor ba ser boza ebele Ariette Kajinga na pesi mbote Karine Mokonzi na pesi mbote ba mama baza ebele mama Miriam Wete ba Laura Chou ba Malika ba Grace Temo ba Fifi Siwa vraiment ba mama boza ebele mama nyonso Ariette Wamu Bibi Chamala ya Mamadou Arisho ba Bibi Kapinga pe en tout cas ba sœur Mami Lela ba mama nyonso boyelanga na mutu Belen Kalema ba Kisinjora vraiment boza ebele moko ya kosakana te to sala analyse na Mbutalika so ebiza clôture à mois de la femme na monaki mo ba commentaire na réseaux sociaux tout ça ndenge lisolo betamaki ya ba femme nini oyo ba dominer na mois de la femme ba femme nini oyo ba dominer vraiment na actualité na réseaux sociaux eza émission Mbutalika so saki na Vincent et puis si moi polémique mke meto so là to kota moi si jango après Mbutalika so bonjour. Ouais bonjour Ken Piana. Merci pena batutu ba Holanda biso na en ce net moment ndenge to clôturement de la femme donc na pesi ba maman nyonso mbote place baza ndenge yo pesi mbote Voilà. En l'occurrence maman Bita Kisombe ya Caps Kapanga Caps Kapanga la l'homme à la Rolls na pesi ba mbota trop moi na bino yango maman bozo clôturer Bita Kisombe moi c'est kitoko moi c'est mayele moi c'est économie moi ça nyonso ayebi nyonso malamu eko vantsa mobile na libala ba joli kabelo pe voilà ba joli kabelo ba Clarisse Tanga Muyembi maman Evas Bell lisolo j'aime c'est Shadrack Disquared voilà na ocha commentaire belé de whisky wish ayebi côté de kufela Clarisse obomisanga Clarisse Muyembi baibisio wana motema gilenga ntebe donc bango tout et puis na batutu bazolanda biso alors eloko utoloba wana ya on a sala pa 26 aki ke atunanga na basi na musique na biso nde tozaboye banani penza bazwa relève ya ba mama Mbili Abel na ba Tiala Mwana ba Betty Masikini ba Pongo Love ba Vunga ye ba mama Lucie Yenga ngana ebisa Vincent na sali mo statistique baleki na biso ba bimbi na bandeko na biso basi yo bayaki après ba Mbili Abel batu ba renier baza mingi penza te et puis carrière pena vrai dire pena ndenge pena ke ba Mbili Abel basala ke tilelo abetaka ba tourner pena na ba est na ba ouest mboka na ba Guinée équatoriale na ba poto partout ba Colombie c'est maman Mbili Abel abeta na Colombie concert après na ba œuvre pe à danger il y a danger tala kutu Nairobi utu le déjà 10 millions de vues voilà
Donc 27 ans atuna nga na meko réfléchir na ebisete na penser nga na moneli on dirait relève la musique à bassi et kemin kota ba chrétienne ba chantre ya gospel kuna ba tu ba revendiquer ba miso ba bimbuta olobi bien mais eza pena yango te nga pena ba tuna kana ba message bon ba preuve toke na ba preuve to comprendre que naza na raison et belé sous ba féliciter nga siko mbotalika sutokolo ba kotoko yaki na gospel tolo ba balor mbongo pe to tia bango parmi bato relève. Ben oui, Lor Mbongo net na ba chanteuse o ba elelo o ba bimi après mama ambila belle bon ba meje 30 eza bango ne mutu bazwaki pena relais drapeau ya relais mais ba banta makasi ezate mais siko so tali pena Lor Mbongo nenga fonctionner na bango différence eza voilà ye pena za pena na azana le carrière nezo talent pena azana histoire ya o pena zo beta azana présent et puis ils ont mon anakazo continuer donc c'est parmi les femmes ou avant d'ici musique féminine nakata mboka mais ayembela nzambe à part wana ken ezana ba sœur rebelle neto ayembaka na Gaël moi si ya frère na biso Atoms Nadège Mbuma voilà il pas un danger ka bango bazui pena relève parce que makamu na bango ezo kende ya kote pate ezo kende ndenge pena ba mbila belle ba marcha que succès de ya tout le temps ezo évoluer et puis baza vraiment considéré respect pesa makasi so tali le roi ba sœur Lydia so tali kutu bakendaki plus loin ba lo bananga ba commentaire mbuta yo lo ba ekutu ke de na moi naza na ba vieux belé koleka ba mbila belle boy ba chantre wana baza pena na ba vie penate ba bi bango batale mara mingi te na comprendre que bato na ba vérifier kité ba no lo bana sentiment au contraire kutu ba chantre o bena ya gospel ya basi bango nde bazana ba plus de vues koleka ba mambila belle parce que ngana auto ko vérifier ngo ezana nzembo mo neti j'aime ta présence Mutaïma Grâce Valérie, chantre Mobo. Il y a 31 millions de vues. 31 millions de vues. 31 millions de vues. Artiste belé à minene basala ngote. Oui, que na musique non, ok, ils ont un gospel té. Ok. Oui, que Fali m'tao chapeauté, na ba clip ils ont plus de nombre de vues. Ok. Après Fali, oui, que ça innonce. Innonce ça besoin chapeauté. Innonce bi, azana clip mongo et l'équipe déjà 40 millions de vues. Ok. Mais après innocent, Sœur Om Talandi, parce qu'il y a 31 millions. J'aime ta présence. Après, tout le monde a le droit à mon meilleur ami, il y a Rosny Kaïba. Il y a 17 millions de vues. Mais Mambi la belle a souki na 10 millions de vues. Bien qu'à Cléopâtre, parce que on va à un niveau moussous. Mais bah relève, ah tout le monde relève. Vous so talibien au monde brûle en moi. Il y a Shekina 16 millions de vues et 15 millions de vues. Au Tali Chilo, il y a Gaël, moi c'est Nadège Mtaïman 28 millions de vues. 28 millions de vues. Mais oui. Et puis, on a surtout le secteur à réseaux sociaux. Bon, surtout côté si on a normal, un festival à minene, ba tournaka, ba bilsa ba nzembezo renier, le relève eza bango. Si on soit tali ba kota ba sœur na biso o ba bengaka, musique mondaine, bazana bango, mais relève o tozo zela et que plus côté ba chrétien. Mbutalika c'est comme si biso ba congolais to commentaire ça, ko vérifier lo quoi. Et belé ba commentera sous l'émotion. Mon émotion et ça là go fingi nanu. Après oui go raisonner moi sima après go senga excuse. To yebi to comprenant. Nga bana o sala net analyse boé. To comme que déjà to les gars 3 ans na connaîtra biloko wana trop. Par exemple, une fois, tout ça là, analyse na Franck, na EBC que Nzembo, ils ont 6 milliards dans mon kilo, ils ont latino. Franck a compté moi doute na plateau, mais tant que tu l'obéli en haut, tu vas ça recherche. Misuba babouda na loyenge, yo loko comparé ba latino na ba américain. Oh, bango tu ba américain, bango so ba américain latino, ba américain en nord net ba to États-Unis, pe na ba to ba Canada, ba zali mais ba latino ba sala ba plus de vie que les gars même ba bango va tala skonde ba mona ba Jay-Z
nani PDD H baotala soko baspera nzoka eza na makambo mosusu il faut kota bino vérifier po koloba. Merci beaucoup Mbuta tolobaki chaque sujet tozolango 10 minutes bolandi bino moko sujet moi de la femme tolobeli yango 10 minutes to clôturer na to kota lisusu na sujet oh ya papa chéri akendaki koluka ngambu nga natinda papa chéri takendoleka na Skype wana ake koloba makambo oyo epesi polémique ya danger batuni meilleur souvenir na ya carrière alobi eza jour ba présentaka e disque d'or na 99 na salle Olympia et créé souka na polémique balobi selon vérification oyo ba sala na musique na biso Congolais moko azwa disque d'or azate mais papa chéri alobi meilleur souvenir na ye ezali disque d'or oyo bapesaka na Olympia na 1999 est-ce que olandaki lisolo wana? Si natala papa chéri très belle prestation na émission en tout cas alobaki bien professionnellement en tout cas interview ne sala un plaisir et puis asala bongo kala donc esala yanga bien napesi bato nyonso abcbg mbote place baza surtout l'œil de Salvatore tobenga Roger ML et puis Roger Ngando tatouye tozana et donc voilà na sepela na intervention na makasi mais et loko wana ndetango alobi yango eza pas oui effectivement eza plus grand souvenir na ye aza na raison est-ce que biki tant to satan to kuta na ba fait na ba activité to na événement to s'attendre na ngote voilà kota la papa chéri na Olympia azara bana émotion ma muspe bimae est-ce que azara na émotion est vrai yé aza artiste monta produit album eza Monsieur Simon OK mais c'est Simon qui a produit l'album mais c'est Simon qui a fait dans Olympia mais c'est Simon qui a fait un disque d'or parce que la vérification va vérifier oui mais il fallait faire un disque d'or il y a droit chemin oui que père mo peut pas faire un disque d'or basé belé pas faire un disque d'or fabricant peut pas faire un disque d'or mais en vérifiant auprès à Snap bateau ba validera disque d'or pénal là on appelle ça au pénal que pour ba benga un disque d'or et où t'as na Snap na nenga France ou une en France mais ba kombo na bango na ba UK na ba Londres pezali ba États-Unis pezali baza na ndenge na mo ba pesaka mais si go disque d'or ba ndeko na biso mingi ba congolais bazwa ezala certifié. Mais disque d'or à vrai ça certifié? Oui, fait ça certifié na Snap. Alors en botalika sur chaque lundi. Snap et Publiaka bato bazwa ba single d'or, to ba disque d'or, to ba platine, to ba diamant. Siko ya papa chéri ou azwa émotion. Azwa yango eza pe na parler. Mais ça certifié. Parce que ça na congolais mon côté, azana na disque d'or certifié. Alors toloba na vérité ce qui est en congolais mon côté azwa disque d'or est certifié c'est que tout le monde azwa disque d'or à mayuya. Bon toko benga on pe mayuya te. Nako pesa exemple mon simple. Mais mayuya te na ndenge ni. Bon nako ba mayuya te pourquoi parce que biso ba congolais to na ndenge to fonctionnaka. Ndenge to zo fonctionner wana. Soki to zalaki na organe moko eza pena respecter le roi ba Snap mais na kata Congo parce que en Afrique du Sud eza na Nigeria pezali biso to na ngote déjà toi sérieux te so tellement il y a ba sokoda toi sérieux te so ke côté umiko ba mise ba linganité ni non sala rapena bien te OK même na AMC ba chrétien et sala joueur na rôle ma casté so ki to zaki organiser mais les tozoa ba disque d'or ya vrai na mboka na biso moko parce que to consomma bien obike nga position de tir na ndenge beta na rozo même disque de platine parce que nazana na ranking na mutu te ba fana tout ba plonger un album na ngai donc na teka sérieusement mais obike ndia e pona ko barrer kaka vision que bato ba timbela te akolo ba jamais que muta rozo disque d'or impossible et puis d'ailleurs que ezana on peut vendre na Fnac te ba position de tir na Fnac ya la te même ko ta Fnac après des avantages ya ba artistes musiciens congolais à nini parce que quand la ba disque net ba fait de l'amour quand la ba vente na ngwa ba CD peut-être les gars ta ba 1 million de ventes. Oui, que ba producteur le roi ba Simon, ba Jean-Pierre Sana, ba Tumisuso, ba Bandia yo ba produisant ba producteur mingi ba bima ba saler la peine musique congolaise à l'époque. Voilà. Et celui que ba no qui m'a roté ka disque na voix normale bo. Voilà.
banoteka mingi na ghetto. OK. Mayu ate. Asa fabriquer bena ba original na ye. Maoteka ngo na ghetto. So na ghetto Snap moyen yeba ko comptabiliser zate. OK. Peut-être Simon ye moko na ndenge na ya mona ka teka fait de l'amour plus de 100 000 exemplaires. A sali disque d'or na ye. Non certifié. Apesi. Kasi ero sali disque d'or, c'est ça ba disque d'or ya mayu ya kaka. Na consentement ya producteur kaka. Disque d'or eza na des maisons teo et pesa ka disque d'or eza na Snap. RDG loko e pesa mi libanda Snap. C'est to lo ba nyonso ane za ki fabriquer. Certifié donc ebanité na liste ba disque d'or ebanité. Sikoyo ezape omoni artiste azaki très populaire. Ba wera na bazaki très populaire. Ba beta ba Bercy ba tondi ça ba sala ba maramba danger na ba donc c'est non omoni consommation de musique na biso. Bien que pirate existera mais bato bena maintenant consommer. Mais ko consommer on ce que ezaki certifié té. Yaki signalé té. Ezaki na ona ndenge na bango kaka ba oteka na bango na ghetto. Yango bazaki pe ba disque d'or na ndenge na bango kaka ya ghetto. Ezana on non certifié pour so koti na Snap au mona congolais moko té azwa disque d'or na Snap. C'est bon to ko bando sala ka makelele ba disque d'or angol sus. Bon makelele ou pas bango ba sepela nango parce que ba pesa bango mais sans ko ba que vérité o bima plus tard que ba certifié. Encore ba ya na pe internet ezala ki te ba buba biso. Mais musicien o yebso je m'en fous, c'est pas moi qui vendais. Voilà. La personne qui vendait c'est lui qui s'est trompé. Voilà. Et puis musicien o yebso que perd tango za ngate za yemoko. Voilà. Mais honneur azu yango te. OK. Ozomo azu honneur moko forcé, honneur moko créé. Donc pour na papa chéri, oui, il a raison de dire que plus grand souvenir na yé et ça tant oiseau disque donne émotion parce que tant oiseau azala une émotion et puis aller là. Pour na ya yebi que ça certifié ça vrai. Il n'a pas vérifié. Et puis ba makambo wana ya vérifier yebi que oya tant ben internet est comme en vogue parce que mutu to mo kota tina sauce. Mais à kalawana nana d'abord nana ogena na Snap pour que vérifier. Donc yango moni babiloko wana bon ils ont rattrapé biso. Merci. Muta est-ce que ça erreur mon n'était papa chéri à salle parce que quand la chaîne wana leki et la chaîne moko international. Bon erreur ba kota na ba vérification ba tali kuna ba moni comme papa chéri zate. Est-ce que ba analyse ba ko ça elle a été? Oh bah finga ba réfléchir ça raté ba finga na bango ça ne dérange pas parce que chaîne. Ah non mais Colochen a un problème parce qu'il faut vérifier information artiste là. Non oui, à quoi vérifier? Mais artiste ça va expliquer que c'est pas moi qui certifie des disques. C'est pas moi qui contrôle les ventes. C'est les producteurs ou l'éditeur. Aux hommes on a donc il y a un peu ça peut raison mais na ndenge pena en général il y a le bana muto azwa pena obtention de disque d'or azwa te mutazar azwa ngazate. Merci beaucoup. Sujet wana siko toko ta sujet mususu. Loba on a banalise loba tu peux ba yebi na bango ke il y a aucun artiste congolais dans la disque. Mais ça dérange pas ba artiste congolais. Non, et dérange pas sa vérité wana. Et dérange pas artiste penate parce que ba yebi popularité na bango. Pour Ken c'est pas donné à tout le monde yo za na Bercy Fali hein. Kolongola nguma ya batu wana et ya verio fozala alors ba exploit wana atos une disque d'or certifié mais osa satisfait parce que batu ba consommer yo déjà et puis ba oya na ba rendez-vous na yo donc yango soir abena ba artiste congolais te mais toi ba artiste congolais pe ba fongoli pe misu na tout na moni ba artiste ezalaki moi rare artiste musicien ba proposer mbongo ayembela mutu nzembo omona artiste aboyi mbongo to moni exemple papa na so Jean Goubal wa lobia Bedachou pesa ba musicien mususu o bazaka lokoso bayembela nzembo parce que na mboka na bino na mona musicien mboka na bino ayembeli mécène congolais moko te azongi simbongo ya Bedachou et ça la ndeni komona ba congolais pe ba komi na maturité wana ke mbongo yeme andimi ezonga nango. Non, kolobate ke ba congolais ba komi na maturité. Ba congolais ba zalaka déjà na maturité. Loko sambongo pe zalaka liboso. Attention ko yembela muteza loko sambongo te, il faut pas confondre les choses. Est-ce que yebi même Michael Jackson a yembela princesse Diana Nzembo. Voilà. A yembela Diana Nzembo. Eza mabete mais biso sikoyo. Diana mwana la reine Elizabeth. Bon a yembela Diana ko. Ate a yembela
Diana babi en anglais Diana mais Diana moi la musicienne Michael alinga qui est trop azalaki nationalité nini américaine kaka bato ya mboka na bango tete Diana oya princesse azalaki anglaise wana oya kufa kasi bango nde bakolonisa bango baka famille moko no non bon en fait toko kena on est anglais nde bakolonisa Amérique. Attention, les Américains les Indiens dominent plus l'Amérique hein, et puis les Africains naba mindele c'est diversité za ebele donc aux États-Unis dans le moi passoir moko boye ba nationalité za ebele sala donc na ndengwana bon ya on a loba donc oyembela mutu za culture na biso bana mboka loba ndenge vient na biso Jean Goubal style oyo abima na yango eza style oyo bambrasa makambo oyembelaka bato te yango wana mpe naomona groupe impair baofonctionne nango tozalaki na bango na ville na bawili kayembe baerik moke tozalaki na bango na mekaki wili kayembe atunaki bango question wana ntan toomela Jean-Tamsine pas à Gana BCBG. Mais ya mende bino yembela ba tout Willy ka mbekuta bina minute no benga docteur Jeff Njadi les têtes. Oui ba c'est ko benga na to ça no perte po. Biso yemba na so ba tout to boire na so ba tout biso to boire ra mo butu to yemba ra mo butu to cha ra mo butu na clip. Musique ba révolutionnaire. T'es révolutionnaire, t'es pas une musique normale, mais bah ça na style na bango ba pona ba sala ba interview te, ba yemba rabatute, ba boire rabatute. Jean Goubal pe ayemba na ebatute, a boire rabatute. So koto okoto moi elo, oyo moi embeli mère na so palais, azana ba genre ne alo ba lokwa kanza. Eza musique ba pona ba reilema, ba eza bongo, mais déjà yeba yango ke ba tantine beti pe ba beta musique évolue mais ba yemba batu. Parce que Nzemba Ousmane Bakayoko Mutayemba ngo liboso za tantine beti. Nzemba na tile le renyaka na ba fête. Bon, o renyaka mingi za o Carlito ayemba. Mais même compositeur wana ayembisa ngo tantine beti. Ba pongolof ba yemba bandaya ya ba simaro ba yemba batu. Bazape ba prêtre bazape danger la musique ba grand calé ba Mbappé batu mais bazape ba prêtre ba no sape musique ya recherche ba Viki Longomba pera Wilo Longomba ba Mbappé batu ya kosaka na kutu te eza culture ya mboka donc Jean Goubal ayemba batu te et puis azape moi révolutionnaire muke na ndenge musique culture ezo évoluer penate ana raison mais côté toko kimela moyi ezate to kimela mingi na biloko wana basangisaka te ke eza parce que na ba musicien eza na bateau baza na maturité eza pe na bateau baza immature donc ceux qui musicien moko alakisi lukoso to fingisi comme un musicien ba mélanger te parce que ba misu baza pe bentelo mais ba yemba bato déjà qui muibite est-ce que zalaki important Jean Goubal peut-être à ça la ba réponse ya bongo et pas ya Mexien net Abeda Chou asunga ba congolais belé Abeda Chou alata ki congolais na nzoto est-ce que zalaki obligé ya ko répondre na sens wana place wana na ndenga réflexion pena ya bien oko juger ta ne juger point c'est ça réflexion opinion na ye jamo omoni kongola bimamte ya mabe po ani opinion mutu ya koti wana akomo baksa sida akomo baksa ba ado biloko moko boye po bebi saka opinion mutu ezaka personnel ya mo tant de sala ba analyse boye ngana kamwaka mutu so ya zo fingo nzoko pesa opinion na ezaka bien te kokota na opinion mutu ko bujango opinion ya mutu eza opinion ya mutu c'est privé c'est personnel donc les gens Goubal a lobby bongo ça n'engage que lui a ba raison na ye ko yape ko condamner yete parce que Abeda Chou pe ba lobby malgré ya zolo ba bongo mais Abeda Chou e daga ba congolais ko le quand même ye moko Jean Goubal mutolo ba bongo tout monde a Jean Goubal a sala ba descente place ba congolais ba souffrir tout ça mais Abeda Chou abimisa ba maman na ba maternité akenda otala ba famille a pasi wana siko bato Abeda Chou ba beti mabe non ba zobelo ba réalité ba beti mabe parce que ba koti na opinion na eza opinion na ye ba ko boya ngote eza opinion na ye eza pe lo ba parce que ba lobi so ba ba l'accession ba image oyo Jean Goubal e daga ba congolais na wa Abeda Chou e daga ba congolais en tout cas Jean Goubal munoko wana o tinda ki aloba e kokangama na seconde Jean Goubal so iba engagé na poste mo makasi ya mboko to soki culture ezo futa normal a wede pe ba congolais. Mais on niveau Abeda Chou. Non, Abeda Chou est bien azuli mbongo na e. Jean Goubal pe azozela zo mbongo na malunga.
aza na motema wana koyede yazozela me moninga azoyede ngana yo ken tolinga koyede trop momona to wana 100 tokabi 60 40 tokangi bakutu ba 80 mais oyo nga te nga 80 nga zona kokaba 80 lobana na 500 keni toyebani donc côté wana koyede oui abeda choix aza d'abord héritier akuti na famille moko riche akuti mbongo ezwileli na bango tokokota te mais Jean Goubal apesi opinion na ye eloko nde tozalaka na okende omona okutana na mutu moko boye topesani mbote oyebi ye ote nayebi ye te ome mbuta likaso te abi te nayebi ye kaka te omona teke na sikaka na nga te mpo eza opinion ya motu soki congolais moko to 1000 congolais to 1 million de congolais bayebi nga te ekena na 1 million de congolais bayebi nga 1 million bayebi nga te to 70 million bayebi nga te 10 million bayebi nga mais eza bénéfique mpo na nga nakopose question moko pose papa lelo soki candidature ebimi Jean Goubal na Abeda Chou bato bavote bango nani bavote massivement te attention eza na bato ebele mpe bana mbongo bavota bango te oyebi nga na aloba lelo mpe na Abeda Chou awa Jean Goubal awa batikeli bakongolais bovote motu moko abima président de la république bavote Jean Goubal po aza na argument oyo ekoconvaincre peuple ayeba ke oyo aza na souci na nga mbote bongo yo ozosala makambo neti yo lia mbongo Abeda Chou te yo lianga mpe na lia mais ya Jean Goubal na otolie te non eza bongo te batia vote wana ya Jean Goubal na Abeda Chou biso mibale nde tovote moto ovota olia mbongo na ye nani moto oyo okenda kovote nayebi ete oyo ovote olia mbongo na ye nalia te c'est pas na présidence nalia mbongo moto te donc eza discours à mutu eko convaincre yo opesa evolo nini confiance seke mbongo Abeda Chou toliaka ana don efanda na motema te non elingo oloba te soki Abeda Chou akabeli nga nakomi prisonnier na ye non kokaba eza kokomisa moto prisonnier te mais ozala reconnaissant quand même ki akoza na activité otie pepoi oh bien sûr mais Abeda Chou aza na badélire na ye Jean Goubal mpa na badélire na ye mais attention pour na intérêt culture nga na voter Jean Goubal parce que aza vraiment na souci nango omoni ye discours na ye na façon de vivre na ye opesa confiance nga mpe mpo na intérêt culture na vote Abeda Chou parce que Abeda Chou moki azozwa azokende otala babola wana na koyede Abeda Chou déjà nano Abeda Chou kovote te parce que aza na congolais te a libanais ovote ndeni ken mwana ya ki mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondisio nyonso mpo na kopema na elenge nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette engai ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie loko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune na Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui Abeda Chou changer la nationalité pour Banso Zosala changer la nationalité pour na bula un jour na pesa voir parce que talaka muninga sous le cas kana bula un jour pena na pesa ega voir pour nazana sengo mingi nazo ibselo mo peut-être oyi moi qui diba nazana sengo mingi ya voter par exemple mutu le roi Jean-Félix Tchobo sera pesi na candidature pourquoi na voter ouais ezande ndeko na biso mo ya muyombe parce que ba yombe mikolonga na olingo lobela bango trop parce que ba luba ba eda bangana Mr Kennedy
Voilà. Ba Mr Kennedy. Ba Mr Kennedy. Bata mitema malamu. Bata mitema malamu. Bata lokwa ba. Tenda. Tenda ba boko. Tenda ba boko bank. Siko tenda inde. Des fois de couper. Nazolia kaka. Nalie 3 fois. Mais tenda inde so ache candidature na Bedachou. Tu vas voter Ted. Tu vas en payer na pas Ted. En tout cas Bedachou tika na yo. So yo teli baya na Ted. En tout cas Bedachou tika na okende pas Ted. Mutuluka ba Jean-Félix Tchobo ngana voter pourquoi? Ngana na mta chela. Vraiment yombe. Voilà. Talaka mutuluka Jean-Félix Tchobo uta ba Canada ba mboka belé ba Japon ba nini mais akebetsa match na village na chela na mboka. Oh. Ben oui. Na stade de Joseph Kasavubu, ça n'est moi mini tournée, mutu pas gagner, équipe peut gagner prix, bazu peut prix na bango, batunda ko tchela mitema bangwana, azo valoriser secteur donc tradition. Mais ba toi bon soki bazé belé. Tout le monde a bango pas tété là, tout le monde a bango pas toi bandundu, tout le monde a pense à kana source, bango des photos appuyées. Ça n'a te pegin ça na ebi se pegin na zoli amonga gouverneur te. Pegi akangi mabundi ko ya mabundi. Pegi na moda shu bakangi na bango. Moda shu bikolo. Soko benge kana na mwanda, benge kana zara tia lobina na kali technique. Moda eza chela. Batu bale ba visibilité gouverneur pour ça attendre. Mais moda shu la ka bige bona te soto tambolo. Visibilité za pour l'art, visibilité za pour la confiance. Au trouver sa gentillesse ngobila son excellence. Ça mobimba ndefo tambolo esenga ifo. Bien sûr, mais nalobi au moni mokonzi nyonso bata balandelaka de près parce qu'on représente le peuple. OK. Et puis mokonzo ba finga yete. C'est quand mokonzi. C'est quand mokonzi. Ah mais oui. Tala neige Argentine, vraiment mokonzi. Tala ba analyse ba sale. Faut mon market ya Zando. Wike bon so ke tonga meza la suka na plan. Weekend na ebiso ndenge zawana tane ti market o total. Ozomona nanu ndenge bakenango. Et puis et ça pour l'avantage na yete. Yo gazi gouverner ndenga zana bena akena soma litongolo nyonso na zana. Ba ça ba provision mais provision il faut ba ça on peut na marché mo eza propre. Donc ndenge zana azam ta ko féliciter. Ba mutuloko la yende ngana ko chap na confiance na nga pe na voter mon frère. Na tchela na village OK mais on sali tournoi à l'honneur après premier président pays Kasavubu du 10 mars au 24 écoute alobi na nga ke na avril là wa activité monsieur eza kuna boy biso photo kita donc na muyombe fona mais wana to za la près OK kalemi pour na bino voilà kalemi wana pe ça la biso toujours bien même botalika sur internet il peut ba actualité zo kende bato science OK tu va bien misiketi Nike moko ya 666 balobi paniqué internet babimisi yango pe 666 père etekami le même jour esili olokaki lisolo wana te na yokate ken mukile gom na suka oh même mukile ge na suka ken neto ke na sopa prophète Emmanuel Dodi mais tozala na raison ken na oyebi na yoki chair de poule moko na yokango te basket yango babi ba marque belé otomona na monde wa ezala nango batravaka na ndenge ya Satan. Comment se fait-il compagnie monene usine monene ndenge wana bafabrikaka bapere bien biso tu tolataka yango avec plaisir kutu yo namoni Puma Shadrack namoni ngo na nde yenda alati kindoki nayi yango mais kovanda boye mpona oyebi ke chanteur yango mpe aza mpena suka na homosexuel soka Lil Nas wana soki Lil Nas X donc clip à Sali mon frère a dembela na chaîne pena on ba représenter Lou Felou ke ba dessin chaîne mo ezane kitabo moto zo pela Satan vana personne a jouer pena bongo na clip donc yazo s'amuser moi na Satan yazo s'amuser na parler na bango et puis ba reproduire en 666 paires muto a resomba muto asombaki 666e paire nde bachelaki griffe à 666 na basket na basinya makila sina makila te omoni na se na basket na oyo esali lokwa mwa mercure wana eza pena makila mutu yango batie muna na ketch wana et puis na likolo batie emblème ya ba occultiste moyebi yango bien ya ba occultiste oyo ezala neti mo étoile mo nini mani donc en tout cas et puis bateki yango combien ezala namonaki prix nango rapide na prélèvement bongo mpe ezala moins cher te oyebi prix nango moko combien
1018 dollars. 1018 dollars na keti Non, moko. 1018. Oh là là. Donc, par contre, tu as 1000 et 1100 de 1018. Il y a une signification dans moi. 1018 ana il faut qu'on me mélange Denis Lesia. Il faut tout non. Ye muta ba calcul ba le 18 il va l'homme soge bimi 1018. Et puis, on commande Satan Shoes. Donc, Oh là. chaussures de Satan. Basket de Satan. Donc, chaussures de Satan. Donc, Satan Shoes. Les en anglais. 666 exemplaires. Donc, ça y a 666 paires. Est-ce que Kratia Rose a idée ya somba ketcho? Ah, oh, penezo la sama vis-à-vis boy peneza makila yango. Yango bozo mona. C'est là. Non, ben clisser biso ka batu batala. Makila yango. Voilà. Donc rouge ozo mona za makila penza. Ata yo mo na ken. Et puis te kami mamo esili. Esili na même jour. Non. Babi na espace à 3 heures de temps. Non, 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 en tout cas mon yeso ya kaka. Voilà. Prophète Emmanuel Lodi kotika biso te. Pardon na bona mona na ke kota ba kota ba chaîne ya zo diembela wana pardon. Danger. Eh, Ken, Satan existe et puis en force, en forme même. Il faut tout ça très attention. Non, il faut que ça la très attention parce que mon kili vraiment ezo kende na suka na habité to citer na lisolo mususu ya ndeko na biso Innonce Bi o azolela pe batu balingi kolandela ba chiffre na ye ba streaming na ye. En tout cas, Innonce Bi abeti pena sete makasi batole ba se distraire ye déjà longa makambo ebele c'est bien énergie o bazobebisa babebisela ngo ta ba Robino ba Gezi Mawete ba héritier babebisela ngo ba bina filet parce que bango na ba komi na ba niveau o ya comité mutalika skolanda message ya Innocent ne sala kyokom. Ça n'engage que lui. Réponse n'a pas ça n'engage que lui. Il est le maître de sa vie, il a conduire vie nae bon. Ngai lo na sepeli ga te ko benga bana wana. Bana wana surtout. Déjà ya na eme abengi bango bana wana. Déjà baba yana baza jmote. Robin aza yana no musika. Et gaz ma te pas yana bon en fait. Ina file pas yana na ebite Innonce mbongo akomozwa yango comme c'est libre ya koloba ndenge wana en fait na ebite mais il doit vraiment faire très attention à langage. Langage ils ont débordé moi mingi mais il a des fans qui l'adorent, qui les supportent, ça va œuvrer à bien, tout ça, mais langage P et conduire à P. Langage à bongo. Langage P conduire à carrière. Ngana sina lobango awa. Soki ozo renier, oza na ba détracteur te. Voilà. Tika, c'est ozo renier lukuta. OK. Mutu tout o ya sala succès. Yeba yango ba o viser kayo. OK. Pourquoi lui il vise Fali? Voilà. Il fait semblant de faire que net a visara été. Toi et petit n'a pas ça la bien. Mais au viser Fali. Et ça n'a pas il fait sa politique de marketing. Voilà. Biso peut toujours encourager façon de faire parce que parmi les 5 au lelo baza pena tête haute comme ça bazo représenter culture à Moka Libanda. Voilà. Innonce na kati toko sacrifier té. OK. C'est un produit valable du pays. OK. Mais au-delà, il y a savoir-faire. Moral pézalaka. OK. Vous avez mœurs pézalaka. Asalaka ta semblant à langage. Bon, on comprendre que on est audio. Parce que même na TV tant Isaac Maya taqué combo nanga na ndenge ke asitaki ba analyste bani ça qui moi polémique va bien ça c'est comme ça nga qui a touché yo mais en mémoire indirectement mais il non ça retoucher nga ndeni nga na problème na été na lobela pe ma na mtema mabete parce que là tanga ba analyse na makambu na ye tant to sala ngai na za analyste parvenu te. OK. Bino mo ndebo comme ça nga analyste na ya ko lukango te. OK. Et ça ba idée to pesaka et pesa pe na sens à mabete et encourager presque ba te belé. Si ko petit na biso enfin c'est mon petit donc to solara bien parce que tant ou après ça quelque part nga nazala na zo boire bino na micro vient na ngambu talikasu. C'est normal donc so landi bena betango Isaac Maipa lobi kombo na nga alobi a omonengo beti mabe. Ezaka vient na ngambu talikasu te mutasala analyse. OK. Il y a ça na propos o ya yoka qui est passé léo et ça là qui est bien te choqué qui ya ngwana bande o s'adresser na léo faut tout ça clair. Est-ce que y a ça obligé à s'adresser à pas ba yaya kaka
bon oyebi crèche swaka bato bakanga mitema nde baza na mitema minene oyebi na monde na biso ya végétarien oken nga nayebi ndenge opetaka baplan na kati ya kare Voilà. obandi kopete baplan apres otalinga olobi yo olobi nini mpo na ide wana apres nga na bisi eza kopete baplan oza comprendre donc mpona ozala na maîtrise ya komemama na mouvement wana te ezalaka mpe mwa état d'esprit moko boye c'est pas donné à tout le monde ken nga nayebisa oke nde nasitaka bakomba bamusicien boye naoloba mpe baprouesse na bango naoloba mpe makambo na bango mais misusu mpe nano bakoma na bango na niveau na nga te malgré na sila ken faut amutema munene parce que musicien congolais to vedette congolaise alinga ko citer komba concurrent na été à moins net ba diminuer Mutalikasu nga bayebi ke eza ko diminuer te bayebi ke kie Mutalikasu bato mususu pe batindelinga ba message balobi inonsi bi asatakaki ne na Mutalikasu journaliste abimisi komba Mutalikasu abangi parce que okoya ko tangele ba pays oyo vaja ozo gagner inonsi bi aussi lycée mayele yango akimi polémique loin de là ngana mtama mbona te ngana mtama mbona te yepe apparemment obi talaka e bien azabna mtama mbango tazo s'adapter nde na mbango abna mtama mbango te parce que yo to même so yoki audio wana o mona mnage aloba mais on dirait esprit yango ekoteli kalate eza yango ta botama na par rapport à bato musupe bana raison ba tala parcours sala soko tandeli peut-être inonsi bi batourno sala na Afrique yepe akomi na niveau na te bato musupe ba komato kondana ka bango ka par sentiment te ba koza pe na mwanda mba raison bon ngana sala temps na ngai non pe na tikite pour ba misuba ngamo oyebi ke ngamo na loba na TV ke na komi na nga président ba monsieur basila mais ko si les a ko stopper te lingo loba ko na succès te voilà mais il faut le savoir dans la vie ils ont ba relief voilà oyebi vie même temps bazong sa temps ba tchaka mutu na hôpital ba tche eloko wana boya na kombo na kiminga temps ba tchaka pareil wana boye ils ont l'accès sin so en vie ou kufi au moment où il a sa vie on te ça là ouais nettement ba relief vie est bon il y a les hauts et les bas ngai na obimisa na ngate mais qui te dit que jour na obimisa peut-être peut aussi c'est pas plein aller déjà papa si na réunion na inquiétude te makampe na sala bato misuku tu banda carrière balota ngo kana pe basalite donc ndenge na réunion lelo na sila na za fier po ba misuku tu nano ba réunion ta aussi la mukoni nano ko to bandi ko réunion te nano ko to bando beta sila ziko mukoni ozo comprendre donc na loba ngo pour na ko décourager ba détracteur ba ya vida yango na zo ba collègue na ba sila na maboko ya mes collègues vraiment bino lokwa boyoka ka soni boya na pananga nga moko président na bino bato basila to ça l'association ensemble donc eza pona koloba que je n'ai pas stoppé nga na stoppa te mais toza na programme photo voyager na yo te na kebeta concert na kebeta tennis te donc elingo loba ke kosila nanga elingo loba te ke na stopper musique na koreniaka soki na continuer kobimisa mais kobimisa nanga ezali volonté nanga na motivation nanga les locaux loba na yo mais oui ngada sina omoni muto akoyoka passe eza muto na na réunion te na vie parce que succès zaka moko so so sala succès continental to planétaire oyoka ka société at omoni tu asala o pakanyam star les lois taba critiquer mais boye aweb sabno na sala 1 milliard de vues mutaliboso na vie 1 milliard de vues mutaliboso na monde na mutaliboso na monde sala 1 milliard de vues nga voilà Mbuta comme on est dans les websites Mbuta toke na cité en tout cas tobosa na lisolo te ya j'ai 33 ans ndenge na biso ndenge ndeko na biso Fabregas alobaki en tout cas bana poto balobi Kin Express eza système obo ya somba biloko na poto somba pesi mbongo bali famille biloko na Kinshasa Kin Express ezoya kala mingi te ya grand manager Shadrack oaza na France donc ya fongola société moko munene ya sikakala mingi te et ko livrer pena bato babiloko à domicile et ça la biso bien mon vieux Louison Mbate na Cape Town en tout cas Zolanda biso en tout cas Sir Poli Lumumba Adel Djoko Bagou Danger venanga Gauthier Mascotte donc boza ebele Mutalikasu ndeko na biso Fabregas alegaki na télévision ba ivoirien batuni soki azabe parmi ba petit frère ba petit afali
réponse na abika j'ai 33 ans et puis c'est moi pour les mecs qui peut mouker bon avant de répondre na pesi na Mitterrand champagne 3 fois Bayer na kati ya Luxembourg ba mota trop Mitterrand champagne toujours là qui t'a raté à Mataraka bita disombe sœur na ngai motema caps ka par ngala l'homme à la Rolls Shadrack le grand manager Shadrack le boss de Kin Express au Brozala servi bientôt à domicile et puis avec vivacité. Shadrack n'a pas sur Bambota trop. Mon vieux Big Ansumbu en direct de Suisse. Kalaming te batu fo baye bagé hôtel club center Big Ansumbu na loin des ofongwama. Ouverture na ona big ba vina nga ba wilo ba ozala wana ba grand star mutalika suna ken pe ba ozanga te vina nga Big Ansumbu na peso Bambota trop. Akawa famaye la sun déjà na CP réalisation clip ezo salama ba image otindela inga na monine ezo sama donc je suis sûr que kende bien Don Dede Lumbu grand prêtre na des États-Unis na beso pe ba mota to Clarisse Tanga Muyembi motema Gilen Antebe Judith Umba compressor na beso ba mota Jean David Kiambote Mronza Coca-Cola venanga et puis Claude Tembe Monima Poto Pasta Padum Peti Motona Njambe Kelly Kungston en direct de Lubumbashi pour nana Silisa na pesika motena Jean-Félix Chobo et puis ken tozana cordon be mukanu cordon ya collège Prince de la Paix na Mazal togelia lapin le samedi na 14h ngana yo na ba wilika e biso tout non on alia lapin te to lia ya kutumba sala l'aise et ça la bien sala l'aise mon frère sola 33 ans non mais ngana kamwende ni bato comme ça on est moi débat mon na toile bon c'est normal Fabga Saza star o to koloba na munoko na ye à l'encontre ya star mususu yeba yango et betara na toile voilà Fabregas félicitations d'abord na festival musique du monde à participer à Boaké et l'équipe très bien à un Abidjan à sali émission mais il a répondu c'est clair na évité pourquoi bato bazo mi calculer belé voilà balobi na bien toko lobana un bon petit de Fali mais c'est clair abi j'ai 33 ans Fali a 44 ans mais Azam coloné na 11 ans Kasalaki c'est que oui j'ai 33 ans donc c'est mon vieux mais en réponse na ye l'accès net chaza après cette réponse moi ba hypocrite c'est ça na makambo so ya loba mais a répondre à plus de 4 reprises pour comprendre que ça question moi autour na te comment yo ebi que o Azam leki ya oyo na 11 ans parce que les journalistes ont dit âge à Falit. Il y a un rap. Peut-être que âge n'est pas rappelé. Bon, j'ai 33 ans. J'ai 33 ans. J'ai 33 ans. J'ai 30. Il y a 33 ans. Voilà, merci. Merci Shadrack Discorette. Whisky Wishia. Balobi Eliezer, bébé de la presse. To boucler awa. En tout cas, to boucler. Mikolo ne fali ba gym. Voilà. Sogi zawana. Papson Makungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc malambo est que bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.